ndenge balobaka tambola mokili omona makambo bandeko nanga liwa eke zongi makambo pasi makambo mawa ezo sala pasi penza na motema parce que toyebi biso nyonso avant eloko ekomela mutu ye moko de son côté asentiraka que il y a quelque chose eza na mwa makambo moko elingi ekomela ngai eza na mwa makambo moko ya mabe oyo elingi ekota mutu nyonso asentiraka avant mutu akufa yango tomonaka na ba place mosusu bayebisaka biso ke non ye kutu alobaki boye nzoka yebaki donc présence wana mutu nyonso to avant kufa asentiraka ngo ezalaka pe bongo yango bomonaka batu mosusu avant akufa peut-être une semaine to 1 mois 2 mois 5 mois avant akufa monaka ba maloba moko boyazo bimisa mosusu bo comprendre te les jours akufa nde boya ko comprendre que non yango wana salaki boye yango wana salaki boye ezalaka bongo yango la famille soki muto oloba to fongolaka matoi Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour naba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker ayeli bino ba makambo ya bien, Gavker ayeli bino ba masolo moko kitoko. Kane na lubaka la famille, oza na problème akobota, oza na problème a santé zotungisaka yo, oza na yebite nini yo moko yebi nzoto na yo. C'est le moment la famille benga Gavker na lombangu. Na Gavker bika na yo libela. To yebike lelo o ba docteur ba koma ebele mais Gavker a ça la différence ya makasi. Ba témoignage eza ebele, batu o nyonso ba contacta Gavker, batu o nyonso ba benga Gavker la famille. En tout cas bazwa lobby kona bango, bazwa solution na bango na système moko ya kitoko. Gavker umela na système moko ya bien penza makasi. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino papa na bicho vie de loin. Ebele abatu déjà ba omona kanenge ezalaka titre lobi pe manakimia mama Étoiline eza nini papa na biso vie de loin akufi to eza ndenge nini. La famille avant na kota na mwa mozindo ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que à chaque fois que to salaka ba émission ya sika batu ya sika pe bakota ka yango la famille na ye ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne.
Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka soki ozolandaka Etoile Ines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso olandaka biso zwa kiti na yo vanda tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni mwa jus na yo pembeni mwa sucre na yo ezangaka te na système moko ya kitoko. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote na Madame Gracia Mpoi bambote na ye moko Madame Lisi Pito Pito ya balisi mwasi nzombe. Kande tobeta masolo la famille lelo toye na papa na biso vie de loin. Liwa eke zongi la famille. Liwa eke zongi lelo vie de loin akomi kobeta masolo sur liwa na ye. Batu mosusu surtout biso bana nzambe to bangaka ezala ba place mosusu bandeko nanga omona taso ba obeta masolo aliwa omona batu mosusu ba obanga kobeta masolo aliwa. Pourquoi? Parce que ebele ya batu bakima kabalingaka kokufa te. Tellement ebele ya batu basepela na bango na makambo mokili ebele ya batu balingaka kokufa te. Mais vie de loin akomi kobeta lisolo ya liwa na ye la famille. Kande na lobaki na ebandeli soki mutu akomi kobeta lisolo na lipo na liwa na ye makambo na ya kokufa c'est que mutu wana déjà azo sentir qu'il y a un ça ne va pas, qu'il y a quelque chose ezalaka bongo ba onyonso bakufa bazalaka bongo. Kande to na oki kopesa exemple ya mama na biso Blanche Tunasi boyoka ba témoignage oyo mama na biso asala avant liwa. La plupart des gens balobi que non ayebaki ke azokufa tala kutu asala kiboye tala kutu aloba kiboye. La plupart ya batu lelo oyo komi papa na biso vie de loin ezate ke abimisa makambo na kunzu te abimisa ne makambo na kunzu tu mais ye moko kaka na ba émission alobi penza makambo aliwa na ye abeti penza di solo. Parce que lelo oyo soki totali papa na biso vie de loin na vie de loin oyo ya 2018 bandeko nanga différence ya makasi ezali. Différence penyela tolobaka différence ya makasi ezali. Soki otali photo ya vie de loin to ba vidéo ya vie de loin ya 2018 otala na ba vidéo ya kilelo la famille différence ya makasi. Vie de loin azokondaka kaka ya makasi azokondaka kondaka du jour au lendemain. Kokonda nde kokonda la famille. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation kande tobetaka masolo la famille ba mapango yango yo ngana lobaka toujours to sala ba émission côté mosusu tozo encourager pe bandeko na biso ya ba congolais ba se positionnaka. Ezana batu mosusu omona lelo nzamba sali engolu asali grâce akomi ko simba bambongo akomi na bambongo mais wana nyonso atie kaka kolata liboso atie kaka kobima kolia liboso abosani keno il faut na somba ka lopango to somba ka ba pango la famille premièrement to somba ka pour la future na biso bien que to yeba ka te to ko umela na se ya moi combien de temps mais
quand même osombi soki oza na bana oyebi ke ata soki lelo na kufi oyo ekotika la héritage ya bana ebele ya bato baboyaka kosomba bamapango parce que ezalaka cher yango oyo bayeli bino bamapango ya prix moko ya kitoko na $350 ya pamba oza na lopango na yo na système moko ya bien. Voilà la famille tozongela makambo na biso kande tobeta masolo ya vie de loin nayeli bino bamwa audio ya papa na biso vie de loin aolobela liwa na ye aobeta masolo ya liwa na ye la famille esalinga pasi pe mingi na motema en tout cas nalobaki nga moko ke non na ovanda nango nga moko te ozala malamu to partager na baninga mosusu sur Étoile Ines TV. La famille avant na sala analyse avant na kota na loba kandenge bolobaka ke no toza na bilobela oui nandimi avant na loba bilobela nanga et ozala malamu na tie la bino nanu ba audio wana ya papa na biso vie de loin boyo kanenga zoloba et après tokozonga po nakobeta masolo. La famille Tolanda et on se retrouve juste après. Non s'adresser na famille nanga. Soit il y a papa, soit il y a maman. Bobo m'appelle image bien. Ni en son en salle dans la vie, c'est pour mes enfants. Nyonso na sala c'est pour mes enfants. Na lobi yango te po ndoki moko atelema na bana ngate po na hotelema ata na kufi na hotelema na obima. O na sala po na bana nga muta pesa ngata 10 francs ate. Muta contribuer ata 20 francs ate. Na lobi te ke bango pe nini te mais o na sala pour mes enfants. Bango ba profiter na ngata na bomoy. So lelo na zate nyonso ezotikala. C'est pour mes enfants. Moutambrié bangote, en dérangé bangote. Oya ko telem la bana nanga kaka. Na sama bila biso omoni ngo vivre na siko monde ombrié bana monde ko konya. Wana meme ba conseil ba madilu, ba velutumba, ba pepe kale. Hein? Ayi ba gigi ngana zanga na ngai tata na sama bele. Pona na sama bele ngala ba kesu na commune nzamba sala ngana ba teka na mikate na pauta lola. Na bona ba commencer bele au boutique makame bele. Mikata loso, mo ngambe me no beteka liboso école. Donc nyonso na kina na comédie mais ba na ngai. Sorpe ndenge yake ye o etikali. C'est pour mes enfants. Vraiment ba mprier bangote batia mutema mabete. Pour mutu pa contribuer à 1000 francs. Ati mutu pa l'accent à théâtre. Ati mutu pa tangisinga. Ati na lo bango na ba mention belé pour na yebi famille. Je vais vous garder la partie. Kande boyo ka vie de lo azobeta masolo sur liwa na ye apesi ba explication nyonso. Vie de lo alobi soki akufi. Ba bien na ye nyonso o yazo sala. Ko travailler o yazo travailler dur eza pona bana na ye. Donc soki akufi eza la famille na ye eza la nani biloko na ye nyonso ba pesa bana. Biloko na ye nyonso eza ya bana na ye selon papa na biso vie de loin. Ba makambo vie de loin lobi la famille eza makambo moko ya solo parce que lelo oto mona na ba famille na biso surtout biso ba bantu la famille et osala pasi mingi makasi na motema omona papa abando travailler makasi pona bana na ye aola mukaka tongo ake musala e mosusu mbule ezobeta aokendaka poli tango ozonga ndako ya kopola mosusu omona boye na mutu osala e pasi ata kisi oyo azomela te parce que kisi na ndako eza te aza na mbongo te a privilégier lobi nanu mbongo oyo tofuta nanu loya batu tosala nanu boye ngana koyoka bien nzamba kosala grâce mais esalaka pasi soki omoni papa wana akufi atiki bana kaka na matanga parce que ba makambo tomona kango kana matanga omona kana matanga wana bakomi déjà kotuna siko ba mikanda lupango eza wapi siko yo donc ezalaka mwa ebele o batunaka tunaka ezalaka penza ebele ezalaka papa te ezala pe mama batu ebele basalaka bongo. Moi je me rappelle eza na famille moko mama azalaki professeur à l'université mama azalaki na mbongo pas possible bandeko. Donc mama wana kaka les jours azo kufa bandeko na ye bayaki bazwaki biloko nyonso nano bakundi ata mama te
esalaki pasi moko na bana lelo oyo soki otali bana wana surtout mwana na ye asuka bandeko na nga ata université mwana wana atangi te ayaki kokata classe na 5e des humanités. Pourquoi? Parce que mbongo akofuta classe ezalaki te, mais maman na ye ezalaki professeur à l'université, maman azalaki na mbongo pas possible. Yango nga nasengaka toujours na batu ezalaka malamu soki osala osombi lupango komaka kombo ya bana na yo, makambo nyonso osala ezalaka na kombo ya bana na yo. Et surtout soki bana na yo otali ke sur bana na nga oyo naza na bana oyo baza ya kokola, vandaka na bana na yo, sololaka na bana na yo, pourvu que ata soki lelo oza te bana wana bakolakisake no ya biso yango oyo testament papa na biso atikela biso ya biso yango bamakambo nyonso si fo ke tokende leta tokokota ezalaka bongo. Papa lakisa bana na yo banzela nyonso. Eza na bapapa mosusu omona ye avandi na ye kaka aovanda na ye kaka alakisaka mwana na ye ndenge nini bameziraka lupango, ndenge nini basalaka bamakambo olandela soki epa ya avoka bokende omona avoka. Bapapa mosusu balakisa bana na bango te. Papa tango oza na bana omona keno bana nanga deja bakomi ba 18 bana nanga bakomi 20 ans, lakisaka bana na yo bayebaka biloko na bango, pourvu kata soki lelo oza te bana na yo bakotelengana te. Lelo oyo tokomi komona bana ebele lelo bakomi bakuluna, bana ebele lelo bakomi bakuluna, mais soki otali passé na bango via baparents na bango, bapapara na bango bazaki bato mbongo, mais parce que bakufaki ba famille biso bato mwindo biso penza babantu toza ba biso penza babantu tozalaka batu moko na motema mabe moko pas possible. Batu moko tolinganaka te, tolingaka malamu eyelaka biso, ka bolamu eyelaka biso, tokaniselaka baninga te, esalaka pasi yango na ye kosenga na bandeko na nga soki s'il vous plaît bozana ba famille umoni ndeko na ya mobali akufi tika biloko na ye, kende pe bunda po na yo moko, kende pe bunda po na bana na yo. Lelo tokomi komona ba famille mosusu omona ndeko na bango akufi ya basondoli pe bane basondoli bango bazata kuna te, ata soki bakutani na nzela omoni basondoli bango. Ka les jours oyo bako comprendre que no mwana wana akomi soki ministre to mwana wana akomi na mwa musala kitoko nde bakomi kolandelaka bino, yango na ye ko décourager bino. S'il vous plaît la famille naza mama mabete me bablo mosusu balobaka soki omoni ke bozaki na famille moko boye songolo pakata papa na bino akufaki to mama na bino akufaki, famille ya papa basondola bino to ya mama na bino basondola bino, tango nzambe pe akopambolaka bino pe bosungaka bango te parce que basondola bino balingaki bino te, tango baoya na vi na bino baoya na o baoluka ezalaka bongo. Batu bazalaka soki batu boyebi ke papa na biso akufaki to mama na biso akufaki e ozala malamu soki omoni famille wana ezwaki bino penza na motema moko batie bino penza ke no ba o baza bana na biso, tango pe bokozwa bosunga pe batu wana ezalaka bongo parce que batu wana balakisaki bolingo na bango ke balingaki bino. Ezana batu mosusu balingi bino peut-être bazana bango na eloko te, bazana eloko kosunga bino te, mais balakisi penza bolingo bazoya kotalaka bino bazobengaka bino. Batu mosusu balobi biaka bovanda na bandaku na biso, batu wana balakisi penza bolingo. Eza batu oyo batikaka te, eza batu oyo basungaka ezalaka mwa bongo. Ba papa message ya ndeko na biso to ya comédien na biso vie de loin et ya kofongola ba papa na ba mama ebele miso s'il vous plaît, et ya kofongola bino parce que ba réalité oyo to vivre na mokili ya lelo bandeko nanga e osala ka pasi pe mawa. Soki to moni lelo vie de loin aye koloba bongo, ayebi famille na ye, ayebi entourage na ye, soki alobi bongo ayebi parce que le loto lobby bino moko boyebi baba Congolais, Congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku. Ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te.
andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.